na biso ya émission tobondela elongo la chaîne ABC1 topesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu Masia tika mukona leo lisusu nzambe na lola pesi biso mayele pe makasi ya bozali na kati na moko ya bato na se na moi pona kobondela lisusu elongo na yo ndeko na ngai. Émission oyo epambolama parce que nzambe azozanga jamais kopesa biso mayele pe makanisi pona kopusa na kaliboso na yo topesi yo mbote bisika ozali nzambe apambola mingi lisuko leka couple oyo na nzela na bino nzambe asali ngolu tolekaka tobondelaka na mokili mobimba na ntango na losambo. Papa Ose mama Chantala yao na bana bisika bozali tika nkolo apambola bino lelo tozosola lisusu lisolo moko nkolo asimbi biso na mitema mikolo makasi ke tosola yango na bandeko na biso batangeli biso Bible na frère na biso Dondi na mokanda na Luc chapitre nango 7e kobanda na 11 na 17e verset. Luc chapitre 7, le verset 11 à 17, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le jour suivant, Jésus allant dans une ville appelée Naïm, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici en porte en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était mort, fils unique de sa mère, qui était mort de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Et s'approchant et touchant les cercueils, ceux qui les portaient s'arrêtent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les renda à sa mère, toute fille saisie de crainte, et il glorifia Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Le 17e verset, cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Bien-aimé, tika nzambe apambola liloba oyo tobeteli yango maboko bisika tozali oyoka liloba oyo azobetela biso lisolo ya mwasi moko ya veuve. Bien-aimé, mwasi oyo veuve c'est-à-dire akufela mobali azalaki marié. Alobi na biso sima ya ntango muke baboti po libala nyonso soki mwana azali esalaka esengo ya famille ya tata na famille ya mama. Ntango sikoyo mwana botami mwana koli sima nango tata aye kokufa. Famille ezalaki composée na 3 personnes. Ezalaki composée na papa, na maman et puis na mwana. Landa malamu pense nzamba tie biso tosola na yo ndeko. Balobi tata akufi. Tangu tata akufi, c'est-à-dire maman atikali veuve. Tangu atikali veuve, atikali kana mwana na ye moko wana ya mobali. C'est-à-dire l'affection de cette maman ezaleka ke pa mwana na ye wana. Bible obisi me atango muke mwana wana pa ye kokufa. Balobi mama na mawa batu ebele ya mboka baye kolia na matanga wana ekomi na mukola kokende kokunda bazokende po bakele kokunda bakomi na nzela bakutani na Yesu e Yesu azongisaki mwana wana na bomoi na ye koyebisa o lisolo parce que nkolo asimi motema to partager yango parce que bato ebele lelo na se na moi baza lisu na espoir te
baza lisusu koespere eloko moko te, baza lisusu koliki epai na Nzambe te. Mwana mwasi azalaki na eloko moko ya valeur etikalaki na vie na ye eza mwana ne ya mobali. Azalaki ntango nyonso soki atali foto ya tata je azomona mwana aza kose konsole na mwana na ye. Eloko etikalaki na ye ya makasi mwana. Botola ye TV, botola ye bilamba, botola ye nyonso meko botola ye mwana na ye te. Mwana azalaki trésor pona mama na ye. C'était cet enfant qui faisait la joie de sa maman. Maman wazaki sous ne sengote soke zaki mwana na ye te. Et la mort subitement aye kozwa mwana oyo. Bien aimé, nazoyebisa yo tikalaka neloko moko na vie na yo. Oye banaye kopesa yo esengo. Sibitima eloko wana esili. Eloko wana ekoza musala na yo. Eloko wana ekoza libala na yo. Eloko wana ekoza santé na yo. Eloko wana ekoza eloko nini ya valeur. Parce que Bible elobi na biso, là où il y a ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Le cœur de cette maman était sur son fils, parce que c'était son fils qui était son trésor. Bakoki koleka amoni batu bazoso na tali mwana nga pe mukolo mwa kobala alobi mwana nga kobala na koza pe na bakoko mwana nga kosala malamu nga pe na kozwa mbongo lokola Lorette atalaka Gabriel na ye soki atali Gabriel obia Gabriel na ngai lobi nga bakobenga nga koko mama wana azalaki na espoir nyonso epa mwana ye mais la mort epa mama ne komaki témoin gênant et ye sans avoir averti. Bien-aimé, quand les problèmes nous arrivent, il y a averti Sakaté. C'est ça. Il y a averti Sakaté et il y a qu'à trop brutal. Oh Jésus. Et il y a qu'à ma casse et il y a qu'à détruire comme ma biso. Les bisines de comment les problèmes, les obstacles pour la vie à Batouba franchir vie. Les problèmes ils viennent pour décourager ma vie na biso. Les problèmes ils viennent pour que tous les sous na communion dans Nzambete. C'était comme cette maman. Et j'ai beau regretter. Parce que bateau bayako le lisa maman oyo famille à tata bazalaka je vraiment pas famille à tata bazalaka tangu baye babwa ki mauvais sort nyonso pas maman oyo ndeko na biso akufa to baka mwasi aza mabe oboma ndeko na biso mikolo lekite mwana na biso liso akufi yo makambo sali na famille na biso ekozongela yo bien aimé personne dans sa vie alinga problème yela ye. Mutu moko te avanda boy de lui-même abenga problème. Et maman oh ya tika ki mama ya mawa. Biso na mboka na biso soki matanga ezali batu bayaka. Bavandisi mutu bazo de lisae misu bazo tonga. Po ezali kamba famille bango te. C'est ça. Tala na famille bango to yoka likambu boy. Bemo ye Bible bilela na mutaza na mameyo yende ko chola ye. Tande batu ba chola po na problème yelio. Tande batu ba cholo parce que ba yibi eloko. Tande batu ba cholo parce qu'il y a un problème. Oh yelio. Mais on connaît bisa on a imeza ki vila mukie. Oh à cette époque Israël a contourné quand nzela moko na mirai. Nzela moko mutako okota. Ezaka yango na porte d'entrée, yango pekeza na porte de sortie. Oh kuna na suka. Lolenge ezalaki na sortie pona Yesu ezalaki entrée. Bien aimé. Nazoye biso lokola yo comme la porte a sorti Yesu nda zo linga kota siko na vie na yo parce que yo so comme la porte a sorti bazo memo ba ke no bimisa yo mais tangu bazo memo ba bimisa yo Yesu nda siko zo ya kokota abi voici je me tiens à la porte et je frappe. Jésus. Si quelqu'un attend avant ouvre j'entrerai chez lui. Yesu zo ya siko de point côté pa na yo parce que tu y a tant de problèmes on a méprisé la société, la famille na yo, na libana même une église. Ne comment abi nanga idondi, abi pasteur. Tala ki na mu pagan de bien. Vraiment. Mais na une église. Na kasi na zuba de konzo kande ba église de bazo tonga ngai. Ba église de bazo chola ngai. Bien aimé. On comme un problème, on comme na souka. Mais yeba ke muto tozo présenter au mikolonioso. Ba benga ke ka omega te. Ba benga ke pe alpha.
yaza ebandeli pe suka. Oh, tangu yo komi na suka, yenda koma kane bandeli. Tangu yo za na problème place oza, kotiela nga mutema te. Kotiela papi je mutema te, ni dondi, metela nde Yesu mutema. Po soki batu nyonso batela ka Yesu mutema, nde Yesu ayaka vers bango. Mwana mwasi azaki dépourvu de sens. Eloko suka tikala ki nango mwana e. Bazo mema selkei bazo kende. Tangu bazo kende, Yesu pe lokola azana ye mutamawa. Balobia banda okote na Naim. Likama kenda sa na Naim, to yebite. Nani mutatina ke na Naim, to yebite. Eloko nya kenda luka na Naim, to yebite. Nzoke zaki na likamu na Naim. Nzoke zaki ne loko moko na Naim. Oh Yesu Masia il fallait qu'il akende. Akuta na loko wana. Après sa solution, vous savez pourquoi? Parce que Jésus aussi était le fils unique de sa mère. Oh, Jésus. Aboy il soit ba fils unique mi balé betama. Il fallait qu'il est véritable fils unique après sa vie na fils unique comme Jésus. Oh! Est-ce loko yo bungisi? Yana mutu moko ndima bungisi loko makasi po yo bungisa lisute. Yesu ndima bungisa vie na ye, afin que yo gagner vie na yo. Jésus. Maman oyo bakutani na benga yango na purification. Maman azoke na nzembo ya mawa. Yoka nzembo banda koyeba. Yaya na biso tovanda kina ye. Mbula na mbule posa na ye. Sila kite malade. Posa na ye. Sila kite. Kolo abengi bazoke na kolela. Mama na liputa na tolo. Lokwa biso ba africain. Mama na mutako console azate. Yesu kuna zoya. Tango azoya na nzembo na ye. Ya Yesu ya nanga. Oh Yesu ya nanga. Oh ya Yesu ya nanga. Oh Yesu ya nanga. Oh salama kambemo na ye. Salama kambemo. Yesu azoya kuna bazoyemba. Potangu Yesu ayakeza andela ba cantique de victoire. Ezandela ba cantique de louange d'adoration. Azoya kuna na batu bazoyemba. Koto pe batu bazoyemba. Mais koto ezala ba cantique funérailles, koto ezala ba cantique ya vie. Bien aimé, liwana bongo yeye kokuta na purification. Et là, quand il bosse, la Bible dit Jésus fit émis de compassion. Parce que Naïm était une petite ville. Jésus fit émis de compassion. Les hommes maloba makamunyo se eli vina yo. Maloba nyoso baloba epai na yo. Balobela mabe. Parce que mobali akufa baba yo ne mutobomae. Moi c'est akufa baba yo mutobomae. Problème ezo simbate. Makambo ezo simbate. Bena je biso na memelo mutu moko ko simbisa makambo. Bakunda makambo na yo place bakunda. Nana besoin na batena mutakunda ngo. Mais memelo muta sekuisaka makambo. Ye moko atea na 3 dimensions ya makambo ya salaka. Atea likolo, akiti atea biso na se, akie kote ya suti na se. Po mutu moko taloba yoka sango na yete. Yango na oyebisa. Tangu bakutani, il fit émis de compassion. Tangu ayoki mawa, apusani, asimbi selkei. Webi na tangu na biso lelo ba kendo kunda mutu. Pasteur Didier abi asimba selkei. Ko lapido ba ko lapide ngai. Non ba lapide ata mutu ndenga te na Bible. Mais Jésus aya simbi selkei. Tangu asimbi selkei ba tunyo so batemba zotala. Aki alobi ka na mwana na. Alobi jeune homme, je te dis lève-toi. Mwana mubali wana lamuki. Batu nyonso bakamwa. Ndenge nazo bandika muno place lalaki. Siko au nom de Jésus-Christ. Ezo lamuka. Ata bachaki yo na sendenge nini. Tokamati Yesu matia toche likola lo kamula yo. Na lobi telema. Ata batangi yo. Balobi yo kobonga te. Oh émission de keli bosote. Lelo Yesu masia ye wana. Alobi telema. Ata émission di kamulo. Balobi mwano asuka kika ya kokufa te. Mkunda ezalaki su histoire à vie na ete. Mais histoire à vie na e. Et comme elle ikamususu. Et Yesu aumelaki. Sangwe panzalaki. Makambo Yesu asa siko na vie na yo. Sangwe zo panza na vie na yo. Batu bakoyeba kokutani na Yesu na nzela ebisi wa.
batu bakoyebana ke Yesu aza nzambe ya solo nazo banondemo zo bana yamba déjà espoir bana déjà kondima ke makambo ezo salama nkolo zo pesa biso message na makambo tokote ya kayo tozo te ne sengote tozo par révélation c'est que likambo yepo na yo eloko moko kufa na vie na yo eloko moko ebeba na solo bando sakola pona vie na yo po prophète pe prophétesse malamu vie na yo eza yo moko mutola na biso na kombo na Yesu Masia sima ya loyembo oyo tongi to memona losambo weba quelque chose ese kwa na vie na yo Yesu Masia Alléluia 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 nazoyemba pona kokite Alléluia nakokite Alléluia nakokite yawe Alléluia Alléluia nakusani liboso na yo pona kokite Voilà moi ça kokakite nakokite 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 Alléluia zona ngai etikalaki ekeiza moyo Oh Jésus nakokite nakokite eloko moko katikalaki nango na ntango ya likambo batalelaka ami basusu baparent relation za nango kananga eza différent awa nabeteza ata mayeni ngai nani abwaka yo natiela yo motema natiela yo motema yawe bitumba nanga bundulunga natiela yo motema yawe sabaote kotelanga sabaote azokotela yo natiela yo motema yawe sabaote kotelanga yawe natiela yo motema bien-aimé tozolinga tosambela siko mpo na yo tozotikole maboko na nzambe elikeya malgré baproblème ezoyela yo meyebaki mutu moko asuka atikali kokamba yo eza Yesu Masia tobondeli nzambe alola Seigneur Dieu merci mpo na maloba na yo nzambe tokozangaka te koloba merci parce que yo nde oza nzambe na biso topesa merci nde elite nzambe yo nde ozosala biso ngolu ozopesa biso bilei oyo ebongi mpo na libota na yo topamboli yo nzambe alola tonetoli yo nzambe alola merci mpo na malakisi yo nzambe topamboli yo yaya totikala eka na eloko moko totikala eka na eloko moko nzambe eloko wana ebungi nzambe yaya yango nde tozalaki nango trésor na biso ebungi nzambe nde tomemi liboto epai na yo bandeko bazoyoka biso epai na yo yawe kota likambo ya bandeko yawe kota likambo ya bandeko nzambe yo nde papa oyebi nani akoyoka biso nani akolanda biso bavi na biso epai na yo kota likambo ya bandeko oyo kota likambo ya bandeko oyo nzambe na ngai espoir ebungi bango baza lisuna elikya te baza lisuna elikya te nyonso batikalaki nango yango nyonso batikalaki nango nzambe baperdre nyonso wetama na boro sokondo baga yekema na broko sekemeni broko sa wakama sekendeba wokondoba sakama na broko sa wekama na boboro sokondo baga tika yo nzambe osala na kombo na Yesu Masia Jésus bien-aimé biso tozobondela nzambe epai na yo osi olembi te eza lisu te déception sur déception dans ta vie nani mutu atala yo moyembi ayembeli biso awa na kati na Bethesda ata mai eningani nani yango akobwaka yo nani yango akotia yo ka yo si operde nyonso ozalaki nango eloko nyonso ozalaki nango ya motu yo si operde nani akotia yo ka balinga yoka ntango ozalaki na mbongo ntango ka ozalaki na bilamba ntango ka ozalaki na bavoitire me lelo ekei nani atala yo yango tozobondela yo koloba na yo tia elikya na nzambe
Bible dit Christ à nous c'est l'espérance de la gloire. Tcha elikia no na nzambe. Na tozo bonde la nzambe. Kosenga na bande ko ba tcha elikia pa nzambe. Nzambe le muta pesaka. To bonde nzambe lola. Yawe bande ko na biso. Ba tcha elikia pa ina yo. Ba tcha elikia pa ina yo. Elikia zale pa ya motote. Mama Chantal papa Ose. Muta ko salisa bino kaka nzambe. Mama Fitina. Muta ko sunga fondation ka nzambe. Mama Rita. Muta ko sunga kaka nzambe. Papa Foske mama Solange. Muta ko sunga ka nzambe. Muta mokilite. Ngaite. Elikia na yo ezale pa ina nzambe. Elikia yo pa ina nzambe. Muta sunga kate. Muta sunga kate. Muta sunga kazo seka. Muta sunga kazo chola. Mais Yesu Masia. Nzambe solo. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Wekamana boro sokondo baga. Wekamana blokosa. Wekamana blokoso kondo baga. Yekemene baga sambara kanda baga. Wekamana blokoso kondo baga. Na kombo na Yesu Masia. Tozo kendo telemela. Tozo kendo telemela. Ndeko na ngai. Ba problème mioti na niveau. Olingo se suicider. Parce que zo monate o kende wapi. Nazo yebisa yo. Benga biso sima émission. Toko sunga yo. Pour même mieux se suicider. Pour même mieux divorce sali yo na mubali. Et même mieux musika. Yango tozo bonde la nzambe. Côté la misanyo so satana. Ozo ya kolongola batu elike pa ina nzambe. Ozo ya kokotsa batu na prison. Tozo bebi sango na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toté me milimo nyonso. Bible dit tout est planté qui n'est pas planté par mon père. Sera ôté, déraciné, jeté dans le feu. Toye nzambe na lola. Kobebi sa misala nyonso. Misala nyonso satana. Kobebi sa misala nyonso satana. Toye kote le mela. Maele nyonso satana. Oeza kibonzambe te. Oeza kobebisa. Via libota oyo. Oeza kobebisa. Via libota oyo. Oeza kobebisa. Via libota oyo. Toye kote le melango. Toye kobebisa ngo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Naba problème bana yo. Tika yo nzambe. Orenye poza papa. Na kombo na Yesu Masi. Bien-aimé, merci. Tika molio mo santa continue ko sa musale pa na bina tiboso landa biso. Message encore la pesa ki biso to bana bino yango. Yango to lakisi yo. Ko bungise likiate. Merci pour la bande ko baza ko s'abonner massivement. To pa moli bino vraiment. Et to zu ba appel. La bandeko baza na posa na biso pona losam. Bande musu batuni église eza wapi? Pape J awa na sima kopesa bino adresse église na horaire église. Et tozolo bakake merci lisusu na maman Chantal Ayaw. Na papa Ose. Merci. Merci pour bopesi biso nzela mokili e mona biso. Merci na bandeko a France balobaki ke tant ezozala mukuse soto ko bakse sous temps biso tozo dépendre na maman Chantal na papa Ose soki ba pesi biso nzela to baksa minute to ko baksa bino minute mais eloko za malamu olanda message pe obonde na biso longo nde za malamu to pesi merci na famille mpinga nyonso eza na Angola Olga na Mido na bandeko nyonso to pesi merci na cordon na biso Jimmy. Topesi merci na maman na biso DS Océan na papa na biso Kabuya l'homme puissant c'est l'homme tozo pesa sous merci na montagne na biso le bogar fali ya baka musala nde malamu tozangi te kopesa mama Denise Mbote na pesi famille nga mobimba Mbote tika nzamba lola apambola bino na kombo na Yesu malobe pa J pour na kopesa biso horaire ya église na numéro de contact. Dire ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduit
Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où Zolanda Biso. Biso Tozali, mission mondiale, la gloire de l'Éternel. Tozali, extinction, église centrale Ezali, située à Kinshasa, la capitale de la RDC. Tozali na commune Yangaba, sur l'avenue Kanyoka, numéro 16 bis, na quartier Louis. Le programme de Biso est culte Ezalaka Boye. Lundi, nous avons une prière, il y a 1 heure du temps dans la présence de Dieu, une prière de refus. Pour nous boya makambu nyonso tout eza partage na biso te na vie, comme la Bible pouvait le dire. Toute plante que mon père n'a pas plantée serait déracinée. Alors, prière wana ezalaka constituée pour nous boya nyonso tout eza ba situation o toyebi ke to sengeli te kobika yango. Mardi ezalaka intercession ya makasi pour na bakambinyo sur église. Mercredi ezama yangani ya ba mama esika bakuta na kapo bazwa mateya. Jeudi ezali intercession aussi ya église Mobimba. Vendredi ezali prière oto yaka koyoka enseignement pe to bondelaka makasi pour na ba vie na biso. Pe dimanche ezalaka culte dominical. Sans oublier chaque samedi ezalaka réunion ya ba jeune nyonso bilenge lokola ngai boye to kutanaka pona koyeba kobongesa marche na biso elongo na Nzambe. Yo ozolanda biso omoni ke temps eza muke peut-être na ba prière oto sala olingi o approfondir lisusu ta ya kosambela programme na biso yango wana. Adresse ezali sur l'avenue Kanyoka numéro 16 bis na quartier Louis na commune Yangaba na ville ya Kinshasa. Yaka kosambela na biso elongo Nzambe akozanga te kopambola yo. O nyonso ozwaki tango ya kolanda biso esika ozali Nzambe apambola yo na kombo na Yesu. Amen.